Vérité du prophète. Banga ya sika. Mamba. Soso moto. Vérité du prophète. Sikoyo eza na garde ya musicien moko te tambola na eloko akoyoka wadi yosuni bakolwa ilanga bakofa so eza wana et puis la télévision na façon ça. Merci. Bolobi. Ferregola ala mukaka na tongo po asala ba mécanisme rumba congolaise ezala valoriser à travers le monde, mais il y a quelques artistes oyo bala mukaka na tongo po ba bloquer Ferregola à vendre rumba congolaise te, parce que bango bakoki koyemba rumba congolaise te selo ba norme nango yango lelo bomoni Ferregola za combati parce que voix na Ferre de lo kila Ferre makama. Fallait te comprendre que yon deux ont encouragé ba anti-valeur na musique na biso, parce que aux récompensé mutu nyoso afinga affaire o récompense ka mutu nyoso oyo azaka en conflit envers faire soit na featuring soit na visa pour l'Europe mutu afinga affaire azu video atindi après abenge o monaki o moni na fingi oui to monaki continue. Voilà un laisser passer, c'est-à-dire faire azoya kokuta mana bango mais ba yambie loko la pire bango ba traîner ensemble. Et Azo Panzamino comme si ces enfants-là faisaient de bonnes choses sur lui. Et Souaka, tant petit on a ma colonie, qui a ma exposé ma colonie, qui a ma bajimonaye, donc et Souaka, Moutuna Baoya, papa n'a biso na bajimel nae, oye petit et fanzope na bajimonaye. Skobo le Moutoua qui mate, Yomoko délinquant, banana ba délinquant, et fanzo délinquant. Mutanga na mwana zana délinquant. Koza ba délinquant. Ezani. Tolobi yango na zelo. Ofingi papa Hervé Tokoya. Au département sécurité na défense. Biso. Toza. Bakomi kokota ba studio. Bakomi kosala ba likopa. Ferazanga ba visa azanga bakambo ebele pona groupe na ye. Mais tellement faire le quoi za makasi azana tala iza ini. Ata basali nyonso ba bloquer Ferre bomona ka Ferregola okende na ba événement wana 100 groupe na ye mais Ferre akobeta événement makamona bisa bino eza lokuta te na 2018 Ferregola fête anniversaire na ye na Hollande concert yango ezali Ferre akinaki ko fête anniversaire na ye mais anniversaire ya Ferregola ebongwana lokwa concert Ferre yimba subuka parti moko Ferre yimba Aimba Karim Mokonzi kitoko basala kanga ba challenge na TikTok. Eza concert wana Ferre Aimba na 2018 na Hollande. Ferre bozo o négliger mais artistiquement Ferre aza makasi orchestration ya musique artiste congolais mota comme li Ferre. Mokolo Ferregola na jeune na mikolo Maître Chipi Bilanga Makofi garde du corps Ferregola ba golo alolaba ba pesi mutuka ya cher ya plus de $150,000. Aza artiste libusote ya Ferregola ba kabela ye ya Ilus na 2023 tant ba salaka tourner aux États-Unis ba pesa ye mutuka bo muna mutuka ya Ilus atambla wana ngwa rouge ba kabela ya Ilus na États-Unis tant to sabino ki ba golois bazaka na mbongo baza ba bourgeois botera tembi ba prévezali soboki na 2023 na ba mois de novembre pour mona vidéo na tia oya Ilus a présenté mutu ba kabela ye na mbongo vidéo za na chaîne YouTube na biso alors ba golois toza famille toza communauté ya monene na musique congolaise ba ko combattre Ferre na moi ba ko combattre Ferre na butu mais musicalement ba ko ka Ferre te et biso ba golo ba ko combattre biso mais ba ko ka biso te to salaka plaisir na ba artiste na biso ya groupe
et to continuer ko sala amour wana to ko continuer ko partager vis-à-vis na ba artiste na biso oyo bazaka pembeni ya leader na biso parce que leader na biso aza monument aza événement aza bibliothèque aza histoire il faut to koma histoire wana ensemble na ye na ba poule na ye to tika ba poule na ye ba moko te to pesa mo opportunité ya mingi pour ba continuer ko salela biso musique ou musique ko zala de génération en génération ba ko ya sima ba yikola pour lelo musique ya faire ba yikola ngo na mikolo za ko ya biso ba gaulois nde toza na devoir ya ko sala effort pour na ko vendre complice musique ya faire ya ko pérenniser ngo ya ko lakisa bato ou ba yebi musique ya faire te ba yebango ou ba linga musique ya mote ba linga ngo na ba challenge to sala de ba découvrir ba œuvre à faire tant que tout ça ba challenge te ba œuvre à faire vous a reconnu te to continue musala ko sala challenge oyo suki faire go akina groupe na imobimba na Europe akina ba marka uze ba di solo ba nani ona nyos ba instrumentiste tout parce que musicien za muto imba na micro te musicien za boto baza sima na artiste bazo beta ba guitare ba mbonda ba drum ba instrument tout. C'est ce qui fait babenga ba monde baza ba artiste tandis que moto yimba kaza artiste chanteur artiste musicien des bato oyo ba utiliser ba instrument musicaux de babenga ba artiste musicien mais o yimba babenga artiste chanteur les jours où fera aucun groupe ni wana mo bimba na Europe bo moni makambo fera sala ki na mwanda tozu ba réclamation ba fanatique ya wera son tozu ba réclamation ba fanatique ya héritier ya fali comme quoi que basiste à faire wana azanani or eza grâce basse azalaka toujours na faire mais azalaka accompagné tena baninga na ba mark house des fois azalaka accompagné kana G solo na Charlie solo mais soki lelo bango nyonso bakutani na Europe bazwi ba instruments en Europe babeta événement s'il te plaît beaucoup comme ba fanatique ya faire gola pour di bon et loko musuna ina loba sozo ka faire gola boy ou ka faire gola goûter sumba ba oreillette be écouter wana ya original tiana matoi na yo to soko matina mutuka ya mutu singa tiro musique ya faire soit tiro concert moko ya faire soit stade de martyr soit acoustique na e ya 1789 ya 2012 wana to beta concerné Adidas Arena to ING Arena to ya Accor Arena na mutuka c'est là où tu vas comprendre la force et la puissance artistique ya Ferry pourquoi ba artiste mususu musicien congolais ba bitra ba concert na bango ba bimisaka intégralité na moté na YouTube c'est là où tu comprends que baza makasi na kosala ba promotion na télévision mais sur le plan orchestration sur le plan contenu musical bazana poite devant Ferry na kosi yo teralbi makambo eza vrai ça l'expérience sur matina mutuka mutu sengai o connecter bluetooth na yo beta musique ya Ferry soit ya concert beta ka concert ya Ferry gola na baffe la musique ya mutuka c'est là où tu vas comprendre la puissance de cet artiste qui a un orchestre bien structuré